que pasteur Ekofo oyo asalaki discours oyo ateyaki na messe ya président Nabiso oyo ki atika biso que son âme repose en paix. Laurent Désiré Kabila bien-aimé aza awate bien-aimé aza na exil précisément na États-Unis bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraîtrait que pasteur il a été menacé. Tine que pasteur Abimaki wana le loi s'est retrouvé aux États-Unis bien-aimé. Nalandi l'émission kiosque, ils allaient émission politique et belé na ba na nzambe belé na ba toto landaka pour na kozala informer ko ba actualité politique. Nalandi na tronche émission a été révérend François David Ekofo se trouverait na États-Unis d'Amérique en exil. Tel que nous avons suivi l'émission. Alors je crois aussi que cet homme de Dieu a été inspiré. Cet homme de Dieu, le Seigneur, lui a donné le message qu'il faut en ces temps par rapport à la situation politique de notre pays, par rapport au climat actuel. À Loba ou à Kokai Koloba. Nakanisi était Ndekwalville, aux amants Mboka, Tolandi biso tout na ba TV, tozo ba réaction et belé toyoka. Il y a même des gens qui l'injuriaient. Il y a même des politiciens qui disaient de n'importe quoi sur lui. Et comme na Mboka na biso Ndekwalville Beya, bato mensei na mateya oyo ko sepelisa bango. Les enseignements taillés sur mesure, boko bonga, bokene na poto, banguno na bino bakoyoka soni, umela, ezande yo, baza contre yo. Mais j'ose croire comme analyste, l'homme de Dieu, le révérend François David Eko, peut-être qu'il serait malmené, peut-être qu'il serait, sa vie serait en péril. Peut-être que non, nous ne savons pas ce qu'il a subi. Et il y a mais tout ça, c'est réflexion. Peut-être qu'il s'était senti en insécurité au regard de ce qu'a été sa prédication. Surtout que dans le cannabis, il va cajoler bango. Il va flatter bango. Il va yembela bango. Yango somo lelo mona ke lelo tozana mboka na biso ba politique ebele ba ke na banda ko nzambe mais mingi ba bongo la mitema te. Yango na osepela na cas de diplomatie ya mboka na biso ko luka pe ko solola na ye bien aimé oza mona mboka mais toki ko za libanda mboka za nini o meza mboka na yo obimi pona nini boyo ko yoka pe ko solola na ye sinon epesa ke mboka na biso on dirait bato alinga vérité c'est ça maintenant l'image. Et puis ce qui est vrai dans mboka o bato alingi vérité te bato alingi vérité te. Voilà pourquoi na telemelaka expression l'église au milieu du village. Elle est diabolique, elle est satanique. L'église ne sera jamais au milieu du village. L'église est toujours du côté des justes, du côté des opprimés. C'est ça la position de l'église. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer des contradictions. Nous devons aimer des gens qui ne partagent pas notre point de vue. C'est ça. Mais moi, quand je suis tolinga, oumela, yoza danger. Vieux Mikolo Zolata. Vieux Mikolo Begimito Simikina. Vieux. Vieux prêtre. Vieux discours au Betakiwana. Vieux. Discours wana, mais vieux Ningisi. Même bato na nzambe musuna mboka na biso ils aiment comme ça. Bato balingi bongo bakumisaka bango, bayembela bango, basanjola bango, ba adorer bango, umela oza danger, yondo oza prêtre, mopa mokonzeza yo, yo soko za te tolala te, yondo sembikina, yo zo cartonné. Mais celui c'est que te. Mais pour souffrir hein. Nzaleza na mboka okomi munguna, okomi ennemi. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Beya, le serviteur du Père Moussali Yatata, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofota avec les frères Max Menga, Oyobozo Mona. Azawana déjà na plateau, bien-aimés dans le Seigneur. Lolo Toko Sololanini. Restez toujours connectés sur votre meilleur site. La voix céleste et Sika Bonzambe et Kitarana Loyemo na maloba pe na misala simana ngoto koloba ke nzama boye
to koye lisusu wapi. Un grand merci na filo mukoya motema bivens de homo depuis Londres na pasteur Feza Missi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Suisse et puis na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse. Bonzambe na bonzambe Lola ezofota elongo na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe lolo ekita na loye motema na maloba elongo na frère Max Mbenga bien-aimé Okeboyebi très bien qui n'est pas présenté à qui je m'en vais dire shalom papa. Shalom de Calvin, shalom na ebeli abana nzambe bazwili baku ya kolanda biso lisusu na tranche ya émission o nzambe akanisa bino nzambe asala bino bolamu yo pe na pesio merci pamba te santé etungisaki yo d'ailleurs oza convalescent car na souci ya mosala ozalaka nango nde répondre na olingi toujours toko bakosala mosala nzambe apesa biso. J'espère que comme toujours tokozala canal ya bénédiction na ebeli ya bato bakolanda biso toyaka te mpo na sentiment ya koloba toyaka na télévision te mpo na koluka gloire mpo na koluka célébrité mais toyaka na télévision lorsqu'il y a message, lorsqu'il y a quelque chose tolingi to communiquer na bana nzambe pour que bazala édifier bazala fortifier bazala enseigner bazala qui a battu batelema mpe bakoba na kosalela tata. Ok, papa Max, actualité zamoko bandiko bazola na biso babenga biso mwa mingi de partout tina ba Singapour papa pona kolobela actualité oyo eza moko na kine bandiko bazolanda tolandaki na ba chaîne na ba différentes chaînes ya ba télévision bien-aimé dans le Seigneur na ba radio bien-aimé ndenge toyoki que pasteur Ekofo oyo asalaki discours oyo ateyaki na messe ya président na biso oyo ki atika biso que son âme repose en paix Laurent Désiré Kabila bien-aimé aza awate bien-aimé aza na exil précisément na États-Unis bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il paraîtrait que pasteur il a été menacé que pasteur Abimaki wana le loi s'est retrouvé aux États-Unis bien-aimé tokomera kosolango parce que tolandaki na ba télévision na ba journal na ba radio ndenge balobeli na tongo ya lelo bien-aimé biso étant que ba chrétien tomeko sa analyse na kulutu Max Mbenga oyaza wana concernant les Kamongo papa Max na ndenga ki bonzambe je crois bien que oza au courant il y a likamo ya pasteur Ekofo. Ok, merci. Merci Ndekonanga Alvin Beya. Ezali ba sujet moko ezali ezali motuya mingi, ezali l'actualité. Mais comme toujours dans ça la mise au point. Tulingaka kuluba pona kosunga. Et tozali bana na Nzambe. Tant makambo eza kati na mboka, il est plus qu'important que les chrétiens, que les enfants de Dieu réagissent. Baloba kapé pona kosunga libota bana nzambe kosunga bandeko bazana majorité kosunga pe bandeko bazali na opposition. C'est ça le travail que nous avons reçu de la part du Seigneur. Ezali be mission exclusivement chrétienne pona ko édifier bana nzambe. Lorsque nous parlons, lorsque nous essayons d'analyser dans ce genre d'émission, toza ni na gauche ni na droite mais toujours pèse ba point de vue lokola bana nzambe pona kosunga. Moi personnellement je suivi ce matin le tozali toza mardi je crois na landi une émission kiosque ezali émission politique oyo ebele na bana nzambe ebele na bato to landaka pona kozala informer ko ba actualité politique na landi na tranche émission a été révérend François David Ekofo se trouverait dans les États-Unis d'Amérique en exil. Tel que nous avons suivi l'émission. Alors, toute une question, quelle est ma lecture? Comment je vois, n'est-ce pas, la chose? Quelle est ma pensée? Quel est mon point de vue? Nakanisiet révérend François David Ekofo, lokola motsel dans Zambé, lokola motei dans Zambé. Aucun prédicateur ayaka en église à lobi lelo baroye bangai lelo na lobela bango. Aucun messager ne peut se comporter de la sorte. Un bon prédicateur, lorsqu'il sait qu'il doit prêcher quelque part, il prend tout son temps de pouvoir prier, de pouvoir écouter le Seigneur, écouter la voix
du Saint-Esprit pour qu'il nous dise ni Norotea ni Norolobela. C'est comme ça que Monseigneur Nanzambe a solo Azalaka. Et je crois aussi que cet homme de Dieu a été inspiré. Cet homme de Dieu, le Seigneur, lui a donné le message qu'il faut en ces temps par rapport à la situation politique de notre pays, par rapport au climat actuel. À Loba ou à Kokai Koloba. Nakanisi ete Ndekwalville, aux amants en Mboka, tolandi biso tout pe na ba TV, tozo ba réaction et belé toyoka. Il y a même des gens qui l'injuriaient. Il y a même des politiciens qui disaient de n'importe quoi sur lui. Et comme na Mboka na biso Ndekwalville Beya, bato mensei na mateya oyo ko sepelisa bango. Des enseignements taillés sur mesure, boko bonga, bokene na poto. Banguno na bino bakoyoka soni umela eza nde yo baza contre yo ano na ebisio eza ane a bénédiction ane a prospérité recevez bato beta boko papa teya mais na mboka na biso na ba église na biso soko na mateya repentance oyi na mateya sanctification oyi na mateya consécration oyi na mateya oyo ezo bima n'est-ce pas ordinaire bato lingo suta bato kotelemela yo yaza nani aokanisa nini ye na bongisa mboko omoni kutu mateya wana alobeli kaka alobeli alville omoni mateya wana te aza contre nani alobeli kaka ye. C'est ça le problème. Et j'ose croire, nous n'avons pas de preuves, mais j'ose croire comme analyste, l'homme de Dieu, le révérend François David Eko, peut-être qu'il serait malmené, peut-être qu'il serait, sa vie serait en péril. Peut-être que non, nous ne savons pas ce qu'il a subi. Et il y a mais tout ça, c'est une réflexion. Peut-être qu'il s'était senti en insécurité au regard de ce qu'a été sa prédication. Surtout que dans le cannabis, il va cajoler bango. Bato balingi ba flatter bango, ba yembela bango. Yango somo lelo mona ke lelo ba tozana mboka na biso ba politique ebele ba ke na banda ko nzambe mais mingi ba bongo la mitema te. Ndekwalville yango mona ki le premier le 1er février. Nengana lela nazo ki temps ya kokotra ba messe mususu kotala. Une année ya liwa ya Papa Etienne Tshisekedi na yoka mawa na yoka pasi. Bato memi me ba titre na bango na ndako nzambe. Bato memi ba grade na bango na ndako nzambe papa. Tant que dans l'église devant l'Éternel, on s'oublie. Devant l'Éternel, on s'efface. Devant l'Éternel papa, tokoma bato pamba. Devant l'Éternel même roi azalité. Et lorsque nous allons dans la maison de Dieu, il y a une attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes en face du Créateur. Celui-là même qui a nos vies entre nos mains. Na mona ndako nzambe na inane bato ake mes ba memi ba titre na bango yete Félix te yende yonani papa na bato ba ye église na ndenge ya propagande bato ba église na ba moto na ba banderole tina kati na ndako nzambe depuis mais ngasu na ki célébrer na ki meselabe na célébrer ba messe bongo ta na ko buya na sala ba messe ya bongo. Et pourquoi papa Max? Non, papa, écoute, je l'ai dit, non, mon frère. Tout ça, papa, ce que dans un meeting politique, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais lorsque nous allons dans la maison de Dieu, à tous les premiers ministres, à tous les rois, à tous les généraux, à tous les colonels, à tous les numéro 1 et la Bible dit, devant Dieu, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Papa, nous avons les colonnes nyonso. Étant la premier ministre, la président de la République, la roi, l'empereur, la général Songolo Pakala. Mais lorsque je vais, quelquefois dans l'église, il y a maman Olangi. Je vis des généraux, je vis des généraux, Fukami, Adorer un colo, Rondimate Kazana Kabama na titre. Mais on ne peut pas aller dans la maison de Dieu, on ne peut pas aller dans la maison de l'Éternel. Le col a aucun réunion à parti politique où Bozu batoua loué bis, batoua loué yas, batondi si n'est-ce pas tous ces hommes vulgaires,
tous ces hommes vulgaires, teni na bango, côté sur côté, bon, mituka, et certainement, on leur donne quelque chose à cause de Nzala, à cause de Mignoko, baya, n'est-ce pas, quoi applaudir, baya, quoi acclamer. On veut impressionner qui? On ne peut pas impressionner l'Éternel, on ne peut pas impressionner Dieu. Comportement avec tout le respect que nous avons, nabato bazana une portion du pouvoir, bazongela yango lisusuté. Et nanda kwa nzambe rozala nani kanga téléphone na yo. Mutona nanda kwa nzambe me aza téléphone azo solo la, ota même evande la mukonzi. Muta même evande la ki mukonzi l'église. Eh papa, nzamba zana nguyaka na église alongolo pepema. Nous avons comme ce baba en église, nous avons comme ce aveugle en église. Si aujourd'hui on a oyozali, c'est à cause papa, à cause n'est-ce pas de la bonté de Dieu, à cause n'est-ce pas de l'amour de Dieu. On peut pas se moquer de Dieu. Vous ramassez tous ces jeunes, comme je l'ai dit, les hommes vulgaires, boyer na bango, bomsu olati otali bateni, bateni on a bilongi ya batu. Et tous ces petits banzala là, sombi conscience tabango, on les amène à l'église pour l'église tonda, doit comprendre que biso peut être populaire. Là frère Max Menga, au commis contre opposition ou comment nazo comprendre souci. Té ndeko alvi nazalaka ni na majorité ni na opposition. Mais non que comportement makambo na moni na lobi que le 1er février une année depuis Nzamba sepelaki ko benga papa na biso Étienne Tshisekedi une année il y avait des messes qui étaient organisées en sa mémoire par-ci par-là il y avait des messes. Alors d'abord, je suis journaliste et chrétien, tu le sais. Je me suis spécialisé dans la presse chrétienne. Et lorsqu'il y a des messes comme ça m'intéresse. C'est mon domaine. J'y vais. Et puis Natala. Alors, comme animateur formé, lorsque je vois des choses comme ça, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, fermer ma bouche. Nakoloba pour que va changer. Obi que ba messe mingi sale manamboka ah tant ba konzi ba kufaka. Ezala ba théâtre, ezala lokola ba pique-nique, ezala lokola nini. Ils ont encore la foi. Papa, batuaye messe au monde. Ouais. Comment dire, na ba malanda ngulu nyoso tu na ouais. Na tala ba drapeau ba drapeau à parti politique ça dit une église. Ba drapeau à parti politique ça dit une église. Dis-moi, ba drapeau. Moi je vais adorer le Seigneur. Toke musique ta, toke penini kermesse, toke meeting ta, ce meeting na stade. Amenez vos drapeaux na bilo. Mais nous allons dans la maison de Dieu. Ba drapeau à parti politique, ba banderole, oh yete, kingandinde, tout ça y est une église. Et puis ce qui est grave encore, ba messe on peut ba messe il y a comme un mativisme. Ba mon abisso tu es dans la maison tu. Mais ba toi qui peut au sambelate, ko lukankolo, ko lela. Si ba messe on peut que non ba to salango que non na ke comité que pas tata. Beaucoup de nos politiciens n'est-ce pas, auraient donné leur vie au Seigneur. Et papa, tu as comme il y a pasteur Ekofo, tout à l'heure, mais nanina yeba papa, cardinal Mosengo, atteindre que propos moi CP ça qui bande ko ya majorité présidentielle, CP ça bande ko ya PPRDT et CP ça qui gouvernement papa a traité bamba médiocre banini papa, mais il y a kimité ya za awa, mais neni pasteur Ekofo et comme que yakima abima di banda yamboka o azwaki ba menace ozo monter qu'il y a quelque chose qui cloche derrière tout ça papa. Une très bonne question. Ici nous ne pouvons pas dire que puisque tous ans ba preuve que le révérend François David Ekofo azaki menace toi ba preuve mais aussi papa Laurent Mosengo le cardinal tu ko tia ye na ba. C'est un papa, c'est un homme de Dieu. Aza papa Nabiso, Atata Milimo, Azali Force. Église catholique, le Azali Force. C'est ici l'occasion de dire à qui que ce soit, tu éviter Bitumbana l'église. Et Tumbana église, Sotali depuis histoire, en tout cas, Batwalonga l'église était. Pour moi, une église, vous avez 10 000, dans quatre églises, 10 000 membres. Mais parfois, 100 ou 200. Et surtout que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Et nous sommes une église à 10 000 membres, parfois, nous sommes encore.
Tomi balé, ba développant intimité makasi na nkolo. Nzamba yo karabango. Et so nzamba zo yo kamutuana. Prière ya mutuane leki bombe. Prière ya mutuane leki arme soki ya modèle nini. C'est comme ça que nga nazo senga. Na bandeko ba politique en général, ya ngambo na ngambo. Ba éviter bras de fer na église. Au petit moment oyo, et ça dit que bato belé balamuki na losambo. Bato belé bako bondela na ngongo to komi. Bato belé bazolo ba malobe pa na nzambe po na mboka Congo. Et si notre cause est juste, vous imaginez, si notre cause est juste, nzamba agrée yango. Et lorsque Dieu agrée la prière du juste, vous imaginez la conséquence de yango. Donc le papa mosengo église catholique, elle comme église na bisote ou église catholique ça à travers le monde. N'importe ce que landaki que papa sengi jeune prière hein ba chrétien nyoso pona mboka Congo. Yango senga que na moment oyo eza moment ba tension te. Eza moment ko pelisa moto te. Eza la même bato bazoli que ba télévision ba contrôler maloba na bango, ba contrôler langage na bango. Eza moment to la sa maturité, to la sa sagesse pour battre satana à sa télémi na mboka Congo. Moins de problème. Moto yiko pela na mboka Congo. Et ba prière belé, ba prophétie belé tali ça a été pour ça sataneza que makila Eza makila ba 10 personnes. C'est-à-dire makila penza tanga mboka Congo. Voilà pourquoi nous devons prier en ces temps pour nanine. To quoi ça ba projet à diable. Le pasteur François David Ekofo. Peut-être nous disons azamuto atei alobi onkola tcheki katinaye. Mais tolandi na ba télévision. Il y a ceux qui ont approuvé sa prédication. Eza ba mususu pe ba bi non ayi côté ya boité. Abakeli batou ba jeton alobi mabe o alobi neza lukuta parce que juste après la prédication il y a eu comment il y a eu des commentaires, il y a eu des réactions même à la telle partie à l'équipe la TV. Oh maman alobi neza mabe to la nango na be mission ba télévision na biso nyonso les images sont là lokola pe mutu peut-être tant mususu pe to bi tango mususu toza ba preuve te tant mususu pe ayo ko appel mususu pe ya injure tant mususu pe akoyi kozala pe menacé tango mususu pe mutu songolo pakala pe na courage na akoyi kolobeli loba moko essuyer lokola pe mutu et peut se dire ah à la lire où vont les choses place nanga na moni na mboka Congo et kozala lisusu te parfois pe mutu abengani ete hein parfois mutu abengani ete parfois pe mutu abisete ke bima na Congo ye moko a mitali. Je viens dans ton émission puisque ngano to solara bien. Tozalaka bien. À chaque fois que tu m'appelles, je réponds à ton invitation. Puisque Nazana yo bien. Mais le jour j'apprendrai que dans Alvin a le qui bopo na frère Max. Le jour nous a que non na moye que Alvin azasu na bolingo na ngate. Na roya le sous-souta. Na roya le sous-souta. Et le jour azasu na pèse Alvin bonjour. Au répondre ngate bien. Alvin bonjour. Bonjour. Alvin comment ça va? Ça va. Yebi Sangai. Il y a un problème avec Alvin B. Il est sur l'émission. Non, ça n'est pas. Donc voilà un peu, lorsque nous analysons, tout supposer que l'homme de Dieu, David François Ekofo, a kutanaki na makamu mususu boye, bapel mususu, yemo mone kaka ke ah te mboko yo te na lungwana nano, na lungwana nano. Na mboko yo na ke noko vanda esika songolo pakala mais alors EPCP bien té il faut qu'on se le dise hein EPCP bien té EPCP propreté na libanda yanga na OCP là na cas de diplomatie en mboka na biso ko luka pe ko solola na ye ah bien aimé oza mwana mboka mais toki kozali bana mboka za nini o meza mboka na yo obimi pona nini boyo ko yoka epe ko solola na ye sinon epesa ke mboka na biso on dirait hein bato alinga vérité c'est ça maintenant l'image et puis ce qui est vrai na mboka o bato alingi vérité te bato alingi vérité te voilà pourquoi na telemelaka expression o l'église au milieu du village. Elle est diabolique, elle est satanique. L'église ne sera jamais au milieu du village. L'église est toujours du côté des justes, du côté des opprimés. C'est ça la position de l'église. Mais la mboka na biso,
Ce qu'on a développé que non Alvin Beya. Et le kozo salo eza malamu te. Et si libre dolingo soute. Lambo comme ça tolingi que même moto sokaza na mbeba, t'encourager. C'est ici l'occasion d'interpeller les hommes de Dieu, nos papas dans la foi. Balemba côté à soloté. Nga pesant bato ça ngave frère Max, to sepela kanu mais dans tel likambu. Et d'ailleurs moi j'aime des gens comme ça. Frère Max na sepela na yo mais côté kinga na sepela na ote. Ah OK, merci beaucoup. Et nga na se justifier na ba remarque te. Nga sum to senga remarque na sala commentaire te. Dans zuyango nga moko na va Nathalie. Papa m'a dit quoi l'obelinga, ce qui n'a koya qui n'a courage n'a tellement. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer des contradictions. Nous devons aimer des gens qui ne partagent pas notre point de vue. C'est ça. Mais moi quand on a besoin de linga, oumela, yoza danger. Ah vieux mikolo zolata. Vieux mikolo benge mito simikina. Vieux, ah vieux prêtre, vieux discours obeta ki wana. Oh vieux discours wana mais vieux ningisi. Même bato na nzambe musu na mboka na biso ils aiment comme ça. Bato balingi bongo bakumisaka bango, bayembela bango, basanjola bango, ba adorer bango, umela oza danger, yondo oza prêtre, mopa mokonzeza yo, yo soko za te tolala kate, yondo sembi kina, yo zo cartonné. Mais celui c'est que ah te peuple souffrir hein. Nzaleza na mboka okomi munguna, okomi ennemi. Merci beaucoup Papa Max. Tozo qui est dans cette émission Nabiso. Papa étant la bande de quoi monsieur Souba Sepeli la émission Motosano la fois passée surtout na si je te le bela qui pasteur na musicien chrétien papa de l'autre côté ça qui vraiment bien donc na habité ce yo peut comme là qui yo ko lo banini papa par le but que libota famille banana nzambe royaume ya nzambe cause a divisé. Non, royaume nzambe omi problème zaka na mboka yango de la même manière que l'autorité politique na biso balingaka vérité te. Mais pourquoi tout la vérité le sunga max ta ko sengo audience pas moto songolo pakala est-ce royambanga il faut la recommander il faut et moyen to nga to beza na média mais ko loba na respect na limemia pa mbate to yeba keno nzambe nde mutapona ka nzamba établir bango to ko sambisa bango to ko lobela bango mabete mais tozo pesa par contre to pesa ba piste solution tozo pesa makanisi ba ide bazwaka yango e ko sunga to ya la télévision to ko sa l'émission pour na lobela muto songolo pakala mais il faut reconnaître que ndeko ba bipe zali lelo na mboka na biso basala nzamba bien basé belé bayembi a bien bazali pe belé pa bazali bon so balekata na TV moi je connais de pasteurs au baleka na TV te metana musana bango so que le pazan na masina arche alliance masina parce Israël nsembe natanga ta kombo moko que no tala église na Petro Congo tala musala pasteur wana zo sala mais aleka na TV ta so que même l'église wana moma mabonza basala balobarata. Oh, ce qu'on a repéré à 3 000, on a repéré à 20 000, on a repéré à Boy. Mais ils ont célébré 30 ans en 2017 existence l'église d'Abango. À nous, basant à 31 ans l'église d'Abango. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Ben trupe bazali, ben filtre pe bazali. Ils en a Kinshasa, ils en a Poto. Tous en a respect na ba yembi na biso. Basale musala munene, ba memi musique chrétienne na biso na niveau moins likolo, mais pour le moment musique chrétienne est kiti. Pourquoi? Il y a trop de dérapages. Musique est comme business. Musique est comme liqure. Bango moko ba leader ya bokese chrétien, bango de bazaba envoiement, bango de ba boss, bango de ba patron et ba yembi na bango azoko bana misala, bazali na ko se retrouver te. Est-ce que fingi moto? Est-ce que tolobi mabe? Est-ce que tolobi mabe? Dis-moi, est-ce que tolobi mabe? Et puis ngana nga te karama pata, na te karape mafuta te. Je respecte Moussa Bandeko. Mais Moussa Nangezanini, évangélisé par les médias. C'est ça mon travail. Évangélisé par les médias. Moussa Nangana Salaka, Yango Wana. Et tout le Biloba, Lubata, tout ça, on a passé dans mon thème. Papa, tout le monde a passé dans mon thème. Toi, tu vas chanter quelque part, on te donne 50 000 $. Tu es serviteur des chanteurs de l'Éternel. On te donne 50 000 $. Et tu donnes à tes musiciens 50 $, 50 $, 50 $. Yo, tu as 49 500 $. Tu vas me dire quoi?
que cet homme-là prêche la parole. Cet homme-là est serviteur de Dieu. Tu vas me dire quoi? Vous avez des musiciens au sein des groupes qui ont fait 10 ans, 15 ans. Ti le bazar na studio. Bino bozo tonga, bino bozo ba mituka, bino nde ba mopa o mokonzi. Dis-moi, la cupidité et bomi musique chrétienne. L'égoïsme, l'égocentrisme et bomi musique chrétienne. Où le leader du groupe, il fait tout. À chef d'orchestre yemoko, chargeur marketing yemoko, mbongo yemtake na kozwa, nyukesi zakara ye. Est-ce que nazo, dis-moi, est-ce que nazo ba mabe? Orchestre, ezali entreprise culturelle. Ezali ba norme, ezali ba principe au batamaye les basala pour diriger un groupe. Mais c'est ce que bon, frère Kinga dit bon, na besoin beta na concert na biso le 3 février. Pardon, le 27 février. Yemoko a accueilli. Na kintuka po bi ke zambongo ke azui. Azui pe mbongo opesa bana ba $10, $10, ba $15, $15. Regardez ba mise ming ba tout autour ya ba leader wana. Ils sont dans la médiocrité, ils sont dans la vie moko ya nzala, vie moko ya pasi. Mais moi ndambu pe bazala pe azui akanisi ba musicien, ba kanisa bango, ba bonga pe. Otozolo batozozo bango moko ils viennent chez nous même avant que je ne vienne awa. Bele babé frère Max boye. Hein? Ce qui le lot to moni changement ezali. To ko applaudir bango, to ko encourager bango. Tala lelo na so somba. Il est vrai que musique chrétienne ba promo comment ba mécène bazate, ba producteur bazate, mais ta ko bongo. Ba pe ko lia na bato bazan nzinga na bango, ba lia na bango, ba sepesa na bango. Vous allez bien. Merci beaucoup, Papa Max. Tu as commis une émission na biso. Frère Max, avant que tu sur cette émission, félicitations d'abord. Dans l'événement, première édition, vous avez il y a ONG Partage ton pain, Billy Ezali, Bandéoma, Monaki en tout, Kalaminia, et c'est passé qui n'est Papa Max. Ok, merci de Calvin Beyanzamba Pambolayo, puisque vous allez canal mon aîné, il y a bénédiction pour la structure, Nabiso Partage ton pain. Nous cesserons de le dire. Et ça est locoti. Papa Max, Bazo, l'exabaïmage, il y a Tim Kolo, aussi longtemps que vous en avez besoin. Toko lembate ko sala malam toko lembate ko sali sabato papa nde to bakete lelo église ko chasser ba démon ezabia ko baba délivrance dans épisode ezabia mais to penser pe na ba bola c'est ça aussi la mission de l'église ko penser na ba ndeko bazana ko souffrir ko penser na ba veuve ko penser na ba orphelin ko penser na ba vieillard papa bato baza ko mona pasi bazaka tamboka oyo momona mutu na nzambe. Il y a des églises à Bambongo, Kotaka. Mais au moins, bazatana centre de formation. Au moins, bazatana à école maternelle. Moi, je me dis, c'est unbelievable. C'est incroyable, ce n'est pas normal. Puisque Moutozan habitait une misato. Et puis, nous avons une activité dans le temps. Nous le faisions avec nos petits moyens. Nous le faisions. Mais puisque nous n'avions plus de moyens. Et le Seigneur nous a demandé de reprendre Yango. Et je bénis le Seigneur, il y a un couple moko bazana Toronto. Balanda ki biso abi frère Max. Biso tonto ki makambo. To kota ki prière. Nous avons prié. Et le Seigneur nous a dit que il vous a mandaté. Ce que vous faites là, aux Ananzela Nzambe, nous vous encourageons. Couple mo bazana Toronto. Seigneur, merci beaucoup. Donc, nous agissons quotidiennement, nous agissons d'une manière permanente. Quand nous avons un $10, nous avons $20, un $30, mbalamoko tozana ko agir, tomoni wana. Tokenaki na orphelinat, moko zana nsele, talabana wana. Bana basundola bango, baboti bakufa, baso bayibata baboti na bango te, moi muke tozalaki na yango. Tosali nini tokenda ko pesa yango et puis sunzamba sungi semaine oteto semaine wana to la deuxième action lisusu kaka na orphelinat musu tokembalo na ngaba biloko to sombaki to kabala ki na biteli mibale wana to pesa ki 5 sacs ya loso 5 sacs ya bani babwamana babenga ni semula ba semula minene wana to pesa ki du sucre to pesa ki milk mafuta neti bidon wana 25 litres wana ndeko mwaza na poto mtatinde batunaye ba ko pesa biso na sac ya sucre ba biloko to soma ba ti tout ça to kabola ki biloko en deux parties. Et si nous avons une semaine, na semaine wana tozo baksesu ba biloko to kele mena na deuxième orphelinat eza na ngaba.
tokotala pe aussi tomona ki site wana totali comment batona bazali serré totali bana wana et ça la passe na motema tokende kotikela bango et tozo préparer sur activité mususu pour na ba maman veuve pour na ba maman veuve pour na ba vieillard et puis kokende kotala ba malade obi tokende quelque part hôpital moko to hôpital mo tokende kotala aya ya pasi mutana hôpital aliakate mutana hôpital azokemba mutana hôpital donc bato musu ba sundura bango kat hôpital mais combien d'églises avons-nous à Kinshasa? Combien d'églises avons-nous à Kinshasa? Et nous avons des hommes de Dieu qui sont bénis. Nous avons des hommes de Dieu qui sont bénis et qui peuvent faire aussi quelque chose. Alors, toi, condamné Bangote, c'est un problème de fardeau. Nous avons appelé ce fardeau. Il y a côté téléma, il y a sonner trompette pour nous salisa, babola, bateau bazanga, bateau bakelela, l'activité au bengi, partage ton pain. Qu'est-ce que signifie partage ton pain? Ça dit que ngai max, na longola, moi loko nazana, na kabwana mobola, ndeko beatali non. Na liaka par exemple, ndako na biso to liaka 10 à combien l'os par jour? Non, non. Na longola 5 à combien l'os dans sa nini? Na pesa na bandeko bazanga, na pesa bandeko bakelela, bandeko bakokemba. Frère, il y a une grande bénédiction à chaque fois que nous aurons agi comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça la meilleure façon de prier. C'est ça la meilleure façon de prier, de pouvoir voler au secours des autres. C'est ça un bon chrétien. Et puis les kambo tous za mupagana tous sambela kate mutu nyusa bi kenzamba zali kota likambo oyo biso ça dit que ça eza ministère otobi eza permanent musana biso ezalaka ya ko salisa to ko lembete ko salisa ndeko moka tulenga mandeko mars to landa yo moko sali nini na baki que ngai moko bien que ça malamu te na TV na mi lobela. Mais avec le petit moyen, tu as un reportage. Moi, $10, moi, $20, moi, $30. Dans ce centre de santé. Dans un centre de santé, comme on les garde. Dans l'Ivoulou. Dans le Tina, dans la Belgique. Et bien, dans le Tina, on va en Banzalé, en Allemagne. Mais c'est la belle genre Renault à Paris. Boebi l'Ivoulou. Côté, on a Baza, courant, ils ont raté. Maï, Bamelaka, Maï à Maboulou. Frère, on a koufa karata pour nos novalgine. Donc, côté on a posé à novalgine, on a tonga dipirone. Il faut tambola musique quand même, koufa. Et c'est comme si Nathalie n'a aucun mal. Mais ça, c'est quel genre de quartier? Na kende na moi mukenanga na tongi. Ndaku ya, je crois, 3 chambres salon na tongi. Na sombi mo ba mbeto, na sombi mo ba nini, na sombi microscope. On a commencé mais le bato baza béni, bato baza soulagé. Na 500 francs congolais. Yo seulement consultation 500 francs congolais. Il y a des médecins au Bissomoko tozoa qui tu utiliser ma relation de bien-aimés dans le Seigneur qui sont des médecins, tozoa qui bango to ti bango wana kaka po basunga ka population wana. Et ba musupe ba yaka kuna zata na 1000 francs te na pesa consigne. Mutoza na mbongo za na mbongo te. Bo sunga ye, bo salisa ye, bo selanga facture par exemple non kingan bayaki et pesi autant. Et la moi muke tozo ba reportage biso tozo futa bango. Des ba image pe na sina yelo pe ba image bande kobata yango. On le fait pas au candidat député pour un ministre te car le kola mawa et la lingi mawana et comme souci na biso ba chrétien et comme souci na biso oza peut-être na 50 vestes. Mais t'as la voisine là. Donc, garçon là t'as bien été. Donc, garçon là t'as bien été. Ah, mais on l'a tabi aux na 50 valises à Bilamba. Est-ce que ce kanisa est? Est-ce que kanisa est? To kanisa bandeko bazanga. To sali sabango. Dieu nous bénira. C'est comme ça on appelle ça comme Matthieu 25-35. Nazareki nanzala. Nazareki mopaya. Nazareki Bilamba. Ah, mon konzi mkoloni to monakio. Kolala nzala. O nyonso salaki na moninga na yo, o salaki na ngai nzambe na yo. Et na tangu ya kala, la Bible dit que ils mettaient ensemble leur bien. Bazo kabolante na compte, il y a besoin à moko. Mais le lobby son église comme état d'âme. Est-ce que état d'âme na e? Ah ozoko, makamba état d'âme c'est que le loko kaba et sili na mboka Kinshasa. Tozongela kokaba, tozongela kosalisa. Pensez aux orphelins, pensez aux pauvres, pensez aux nécessités, pensez aux personnes vulnérables. Dieu vous bénira.
Merci beaucoup, Papa Max. Je crois bien que le message de l'équipe, Bande Bazola, Nabiso de partout, on a que vous bénité, que vous contribuez. En tout cas, deuxième édition, ils ont dans 2 semaines. Numéro, il y a Papa Max, on a beaucoup de bénité. Au mois 10 francs, au mois 100 euros, au mois 50 euros, au mois et la maman, Nzambe, Yalola, Akomono, Nzambe, Akopa Molao. Bien aimé dans les Seigneurs. Un grand merci à mon équipe technique de m'avoir soutenu. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec le même plaisir. Bye.